Ba président baza ebele. Ba roi baza ebele. Mais pouvoir ezala kaka moko evandaka na Congo. Pour Jésus ye moko ba kanga ye ba beta ye fimbo ba bomiye. Et puis Aléli, mon Dieu, pourquoi Mati abandonné. Et le kumu oyo États-Unis a dondwa kanango des années. Izaka le kumu ya Congo ba botola biso ba yiba biso. Yango bomonaka na pays oyo soki mutu alinga kosa na ekolo ani mutu kote mususu ba kosa na kaza ekolo nini mu Congo. Pour Simon Kimbangu ne priait jamais Simon Kimbangu. Jésus ne priait jamais Jésus. Mais ngai nzambe aloba bato wana nakoki jamais ko sambela bango ki na fukami na sambela mutu wana. Oyo mama abota. Moi je vérifie les choses scientifiquement. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes déjà ici à Malanga. C'est pour une adresse que le prophète Réu Manyanga va pouvoir s'adresser à plusieurs personnes, dont nous qui sommes à la Malanga. Nous n'allons pas mettre beaucoup de commentaires, d'autant plus que tout ce qu'il va pouvoir dire, ça va pouvoir constituer un débat, en fait, des échanges avec les journalistes après. Mais comme une communication, vous connaissez, vous les journalistes, lorsqu'il y a une communication, vous ne posez pas de questions pendant la communication, vous attendez lorsque nous allons pouvoir revenir pour le point de presse, ça c'est ce moment-là que vous allez pouvoir poser plusieurs questions. Avec beaucoup de respect, je voulais vraiment demander aux autorités également, si vous avez besoin des éclaircissements, peut-être vous allez nous voir après parce qu'on ne va pas vous accorder la parole étant journaliste ici. Mais néanmoins, vous pouvez avoir des éclaircissements après. Mais pour le moment, nous allons faire seulement allégeance, seulement aux journalistes de pouvoir poser leurs questions. À ce moment-là, maître, avec votre permission, vous pouvez commencer votre discours. Au peuple congolais de partout, au pays et aux quatre coins de la terre, et à l'humanité tout entière, salut. Je vous parle depuis la cité de Malanga ex-Finabois, sur la route de Luozi, dans le secteur de Kimpese au Congo central. Bien-aimés, en ce jour de dimanche 24 août 2025, en coïncidence avec la commémoration des 40 ans du décès de mon père et votre serviteur, Raphaël Magneto Difoyam, en ses qualités de père fondateur de cette paroisse baptiste et pionnier de cette cité qui nous ont réussi. Moi, Réu Manyanga Magneto, qui ai rencontré le Dieu Tout-Puissant, et récit de lui 3 onctions souveraines, appelées aussi 3 pouvoirs, et qui ait rédigé la constitution du royaume des cieux, je viens devant la face du Congo et du monde vous annoncer solennellement mon entrée pacifique, méritée et tant attendue sur la scène nationale et internationale. La scène sacerdotale, bien entendu. Et c'est en vue d'orienter le genre humain vers la nouvelle ère et d'exécuter le plan secret de Dieu pour le Congo et le monde. Je suis celui qui devait venir pour restaurer toutes choses et dont les prophètes ont prédit la venue. Mais voici. En effet, je suis né en 1963, ici à Malanga, et baptisé du Saint-Esprit dans cette même cité, et en ce lieu où je me tiens. Voilà pourquoi j'ai été amené de tenir cette adresse en ce lieu mythique. Par ailleurs, à 62 ans d'âge et 48 ans d'appel missionnaire prophétique, je suis sérieux et sans le moindre tâtonnement, tout en sachant que la vérité sur ma personne et mon œuvre, missionnaire, n'est point un secret pour les autorités, tant politiques que sacerdotales du Congo et du monde. Pour ce faire,
j'invite les saints élis, en général, à prêter leur oreille à cette voix. Et en particulier les saints serviteurs du Dieu très haut, de venir à ma rencontre pour célébrer le Dieu de notre pays et de l'univers. Que toute la terre sache que Dieu a choisi le Congo depuis les temps anciens pour être la lumière des nations. Et il a envoyé, préparé un homme pour le soutenir. Soutenir le Congo, bien entendu. Et tous les peuples de la terre verront sa gloire. La gloire du Congo toujours. Parole de votre serviteur. L'envoyé de Dieu, Réo Manianga Magneto, je vous remercie. Voilà, je suis Stone Tuzolana, journaliste de Sarah TV Manzangongo. Ma question est celle-ci. Dans votre discours, nous voulons savoir quand et comment vous êtes vu avec Dieu Tout-Puissant et de lui, vous avez aussi reçu 3 onctions souveraines. Quelles sont ces 3 onctions? Pour clore ma question, vous avez rédigé la constitution du royaume des cieux. Où et quand cette constitution est exploitée par qui aussi? Je réponds à la question de Madame Tuzolana. Exactement. Je commence par expliquer la question sur ce que sont les 3 pouvoirs et les 3 pouvoirs souverains que j'ai appelés les 3 onctions. En effet, il existe 3 onctions ou pouvoirs souverains. Il s'agit du pouvoir gouvernemental, du pouvoir sacerdotal et du pouvoir social, sociétaire, que beaucoup appellent scientifique. Il y a 3 choses qui conduisent, qui gèrent la vie de toute la terre. Il y a le gouvernement, les sacerdoces et la science. Ça, c'est la réponse par rapport aux 3 pouvoirs ou onctions. Moi, j'ai été visité par Dieu, le grand Dieu, ici à Malanga, dans ce lieu. Et je suis à quelques 7 mètres du lieu, ici. J'ai joué au foot avec mes amis, c'était en 1977, j'avais 14 ans, et tout à coup, quelque chose est descendu, entré en moi. C'est une longue histoire, maman. C'est tout un livre. Et après 2 fois de suite, toujours au même lieu, parce que après l'école, on venait souvent jouer. On allait jouer ici et là, mais à cette époque-là, on jouait ici. On appelait ce lieu pelouse. Heureusement, mes amis sont là. On appelait ce lieu pelouse. Et c'est comme ça qu'on venait jouer. Le premier jour, c'était comme ça. Le deuxième jour, c'était comme ça. Et il y avait un incident, c'est une longue histoire, dis-je. Et j'ai demandé à Dieu de me conduire dans une montagne, comme on nous enseignait à l'école. J'ai dit, mais mon Dieu, à l'école, à l'église, on nous apprend que les Abraham, Moïse, tout le reste, allaient à la montagne, invoquer, chercher Dieu. Moi, je veux que tu m'appelles, tu me conduis toi-même sur une montagne. Et c'était ça, c'est ça le début d'une histoire, une longue histoire. Merci. Moi, c'est Gaston Mafakala, journaliste à la radio Bangou de Kimpese. Je voudrais bien poser ma question à Kikongo parce que nous sommes ici et il y a bien des gens qui ne savent pas comprendre ce qui se dit en français. Tata Sadiki Nzambi, Mukuwa, Mumpovaza Kunge Evo, vous,
makuma samba nuye zole tuka wa utukila yemvu makuma ya inana tuka wa bakila mpeve kwa tata nzambi unukia ki tuizidi vava yiyantika salukia kukia kinzambi biekwa evo tu kamana wabakila mpeve vavantanda wa wasomba mvu makuma ya inana unukia ki yantikidi bokela mabundu yeba biekwa mukimpeve bakala yaku beza bawandingaku ngaketi unu kyantete eketi votuka muna mvu makuma ya yenana na teye unu ukalanga kwa kalasani kintwadi ye mabundu ye babiekwa bandongo batata nzambi ingeta tondele unu kangyantu kuluko me kanti ikalanga kwa memukisalu kyo salu kaka isalanga kyo salu evo dedo diambu dia kunkatula mu class yaenda fulu bya bingi mulonga isala zi conference ya boki diswa kala kunkamba par exemple chef spirituel kimbangiste ndondo wena unu wakumboki disa deja kadi quoi nsangu za mekawa ye mona kakumbona mu television émission ya mekalanda dina yandi kibeni chef spirituel kimbangiste wakumboki disa ngenda twa monana ya yenda mais après voyage ina yiza mpeva malanga ya songisa filme ina ya songisa yo ku cercle bantu babingi benavava bamona filme ina mpila twavwandi la chef spirituel kunkamba yaenda fulubya bingi ku Kinshasa yaenda longa mpe mu église za zingi kibeni ku Kinshasa kadi ku Kinshasa ntomene zingi la yevava mpe apa kia longa mu église vraiment ko mais ya sala zi démonstration za mambo manzambi exemple Kizeko vobeno luze ivo tata monsieur Mobutu vava terrain ya ikaiza voyuvu di bisimalanga bena vava bakumona ngitiko bamona mpe bau alors mono ya kamba kwa sedi ame vo papa nzoto vana zulu ya kala papa chef kakala vana zulu vana ya kamba kwa sedi ame mono vo papa bilumbu beti kuiza Mobutu vava malanga kena kuiza vana terrain ina kena kuiza telama mekamani savova ko papa wabaka shikoti wakundanda nswalu ntini ni kumbazi ya lupangu ikunkembi bon ngeli ya tina ya zingila avant akutana ya isavu twakutana diaka après keti les jours suivants ukunkembi attention kuvovingi diaka mambo mampila yoyoko Mobutu muntu wa mpila yoyo nkike na kuza sala vava malanga kakimpese kutuko ou bien un peu lukala me vava malanga kike na kuza sala kumbwa nsuka vovele diambu dina mais à part ces diamé ya kamba mpe kwa ba amiza me ba camarades za mevo Mobutu vava kena kuiza et puis ya kubanata vava terrain ya telama place kimosi ikubakembi tala Mobutu vava kena kuza telama et 2 ans après c'était en 1980 vers moyai veut fin juillet début août et Mobutu mpe wagiza vava malanga kulumukini ku pleine dieti mumalu wizi di vava terrain wele telama mpe kina place ya songa kwa ba camarade bambe alors extraordinaire ya kala kwa ba camarade za me bakala kundana partout mono buyakala zieta nga malanga ba camarade zimosi bakala ngayame bakala kundana nga partout mujambu ya mambo mana ya kala kuba songanga mais aussi Dieu dina dia zaka na bwabwingi je ngiti vava vana témoignage ya musonga vo ka unu kongizi yantika mvula mosi yatuka ku Kinshasa
mpeve kunkembi ngiza fa malanga ya kubakamba mambo parmi mambo mana jambo dimo singeti kamba ngakamono ko ndenda diovova ngabao mosi sibakuli vovila dio ya kutikisa minkangu minkangu ya vata diadi yima vata mawonso ba chef coutumier mavata mawonso Kinkanda, Congo Diakati, Lotutala, Kuzi, Zamba, et puis Mbombo. Baïsa Vava, yiba notable ya Vava. Parmi mambo ya Kubakamba, Kalukadi Kiadiko, et Consolation Imosite Kuza Vavata Diadi, Kantamako, Industrie Mosia Nene, Benakuza Zibula Vavata Diadi. Ikubasongele mpe à peu près tala, kuna ndambo vana kitini kina. Industrie inakala. Mais écoutez, papa journaliste et bantu beti kungwa, buya kala vuva nga jambu dina, mpase kala muna nga muntima. Ntima luala ye pasuka. C'est-à-dire, mukinsuni ngeti mona. Impossible parce que compagnie dimosi dia kala vuva danine pe dia mabaya. Dia bua, likaiza komu vumbu la dio. Ale bungiti vuva buna ngeti kamba dia kavo. Ah, mais bue bafuti kuza la compagnie dia nkaka. Mais réunion en tête ku processa ya kala commission ni musali ya classe. Allez, buyaina diaka mu deuxième conférence kuna cercle kuna kwa izanga ba chef coutumier. Buyanzi kavana prophétie, diambu dina dizi diaka nzolele ya kabiki sadio, ya katula dio me detiki vovi saka dia okibeni. Alo mpasi ya kala muna ngamono vo ankinge de vovi langa diambu dio. Mais buyaina ko Kinshasa, une année 2 ans après Bayan ki di kumboki la vo en tout cas ngey au prophète ki beni wena. En tout cas ba bonso bazidi ambudina. Et Bible wa vova Jésus Christ wa vova mu Bible prophète kazala kalanga honoreko kabakunziti sanga kabakun sanga ko kabakun kwikilanga ko bavata diandi mais sauf moi. Mais moi on me croit. Mono vamalanga ibana ba fioti yeba mbuta. Kumbu ba kumbokilanga prophète parce qu'ils ont vu. Et il y a des miracles bana ba mosi bena bobo médecin ka déclare avoka balendi butuka ko ba foti kuenda ko ime ba kuba pasula. Il y a 2 femmes ici qui fait que vos présents bena et ya kubakamba nkatu kabena ko pasula ko ngeye keti combien de fois déjà ba ko pasula mais tour ya ibungizi di kabena ko pasula ko. Allez, Lumbokina, témoignage intéressant, c'est une réponse. Lumbokina, ku dispensaire. Erika mpasi za buta za loaka, bakunkembi en tout cas impossible. Faut qu'on ndaka ko ime. Mais bakala ni tini ni kunzoa mekuna yakala yaiza. Sidi kamba kwa nkentwa ndi voka bakubimisi kubimiko vava ka una buti la prophète buna kakembi. Et ces jours-là, c'est dans kentwa nduna. C'est des garçons enduna. Bampangi zandi baiza tiku na nzwa me batili tina fiyu na parce que maintenant c'est un médecin. Mais mundu ansuka uzalandi ngudi yao. Mwana ngizi kunyamba va porte kunkembi vo tata prophète bikanzambi kasikwa nkento butidi. Mono kutu ya banzi la c'est une confession hein? Ya banzi la mwana nduna kumba mebena kumvana. Alors événement où il y a 2 fois ya salema yekwa nkento ankaka diaka toko diandi dina vava enduna sombe sungelen lembo yandi diaka ba konfidi ko hôpital médecin kembi pas moyen mono kembi kwa toko diandi ka foti buta kaka et puis wabuta sambele voilà un peu c'est-à-dire depuis Kaounou que j'ai beaucoup de témoignages jusqu'à Kinshasa surtout en termes de prophétie. Merci. Voilà, on peut applaudir très fort. Babengi ngai Djetende, journaliste radio-télévision Kimbangi, station Bansangungu, localement, et sur YouTube, CKC TV et MC Pro TV. Alors, Mutuna Nangai, Ezali Boui prophète, Ozali Mutumuneni. Mais du moins, journée à l'élo awa, pourquoi vous préférez toujours que s'exprimer liboso il y a monde entier, tout y a battu nyonso. Au lieu que non, fallait au l'exayangoka kanalo sambo. Et en plus, monde entier est lingi kozela. Na nouvelle heure, il y a mokolo ya lelo.
message nini oyo ya motuya olingi komemela peuple congolais pour que bayeba que ozali prophète oyo vraiment que non ayebani pe batu bazali kozela message na yango. Merci beaucoup. Message vraiment ezali intitulé révélation originale ou révélation des origines, grosso modo. Elingi koloba na lingala bien sûr et moniseli ya makamba kobanda. C'est-à-dire quoi? Nga ndenge na tamboli na Nzambe. Nzambe a révélé nga passé pour que na découvrir futur. Na tambola kaka bongo. Et puis nini na mona na mokili. Bien que na koki koloba ngote za ba fona nga tango na zozwa ba révélation, surtout ba ravissement. Ravissement ezalaka phénomène moko boye ovandi awa mi bazui yo ke pa imosusu. Mais kaka yo, un moment pe otali omenaza awati. Mais un moment pe otali naza na côté mosusu kaka yo moko. Alors ngai na ba ravissement mingi nazwa. Nazoko se retrouver tango mosusu na temps ya Moïse. Ndi nazongi na tango ya Moïse tango bazali kotambola par exemple na désert. Mona na se retrouver na groupe. Et ça va vous surprendre aussi. Ravissement mususu na joie na se retrouver na kati ya création. Tango Nzambe azalaki ko créer mokili. C'est-à-dire non pas neti vision mais neti bazongi singa tango azalaki ko kelanga pe nazalaki nazotala nazozwa explication. C'est comme ça na finalité na ko benga ensemble un message nanga et moniseli ya kobanda. Révélation originelle ou révélation des origines. Ok, autour qui peut nini esali kena coïncider na Au passer message pour nini journée à l'élo au passer message na yo liboso ya monde entier au lieu que non au méditer yango même si na losambo. C'est-à-dire olingo lo baneti na prier kaka message kende. Non. Non. Musala na salaka. Nga musala na salaka. Méditation. Musala na salaka méditation dans ce sens que nga nako vanda 6 mois na vandi na nga na ndako. Bana na nga baza awa. Nako sala 9 mois na vandi na nga na ndako. Jour nako bima na quartier ba komo tuna okenda wapi. Veut dire méditation, c'est mon travail. Mais parler, c'est un autre travail. Net na méditation, c'est difficile d'atteindre yo. Hein? Pour na méditer, mais comme la yote. Mais comme la batte belé, ou baza avancer, ou ba vibrer comme makasi. Mais du moins, monde, il faut bayoka. Parce que Moïse ayaka, Nathanaye, il a parlé. Jésus aye Nathanaye, qu'est-ce qu'il a fait? Allo baki. Simo Kimbangu. Ntualani. Ndona Kimpavita. Et que sais-je encore? Tango bayaki. Balobaki. Mais Dieu aussi. Il a créé mokili apparemment na méditation na makanisi. Mais ce ne fut pas le cas. Dieu, le grand Dieu, le tout-puissant, le grand créateur. Tango amonaki qu'il faut à créer. Amonaki prise. Il faut. Aloba. Car la puissance finalement est vendue à Nakatia. Nakatia Liloba. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, ok, merci. Raison qui était moko, journaliste et ça la télévision qui PC. Nebi que le monde entier, Bazolanda Biso. Question nangai penza ezakaka na mayo oyo mfumo tangi na ko reprendre ngo. Alobi, je viens devant la face du Congo et du monde vous annoncer solennellement mon entrée pacifique, méritée, attendue sur la scène nationale et internationale. Très attendu, tant attendu. Ok. Alors, question, et vous allez penser alors, muntu votre menefion na tutadidi muntu ndondo beta vingila. Votre le muntu la ko sin kwatulendo. Sodoke na bavuvamu toke wapi mutu vingila kwatulendo. Alors
Pour question na ezala ki kutu musi à part mais esenga funa poser question. Mutu bazo zela mutu beta vingila nkwatulendo. Est-ce que ngei nkwatulendo vonani bantu beta tulanda mu bifikula baza bazaya kala. Après 15 sous question enakina vonge kibeni nkwatulendo. Bilembo nini oyo toko yebela ke yo eza yo nkwatulendo. Abiteke za nkwatulendo. Mais soki eza yo obazo zela oyo lubeli wana. Lakisa biso bilembo oyo ezo lakisa ke eza penza yo bazo zela. Namoni na ebisa bino boyi. Nkwatulendo ezali na bino ba journaliste na bato mokili bino moko bokoloba soki nazali yango to yango te. Minga nazolinga bo comprendre bo pénétrer maloba oyo na lobi. C'est ça aussi la réponse. Bo pénétrer makambo oyo na lobi. Bilembo nga naza nango yango oyo. Moko na oti koloba. Nga nazwaki molimo na terrain oyo. Et puis vie Mobutu alors président. Ayeko kitakaka na terrain oyo. Mais avant akita nga na ebisi moi opinion nanga, c'est-à-dire papa nanga na ba ami nanga o nataki kokola na bango. Na ko citer Jacques Mbambi bato ba yebiye Mawanki Chalère Nsongisa Pierre ba ami nanga o bozako mona bazaki trop collé nanga. Vedi naza bilemba makasi soki na bandelo bango. Ba ami nanga mosusu moko na mona ki ne ebite soka zaka soka keyi na nasala makambo banda bo mwana. Bongana yeba kiteke naza prophète. Na fungwa mamuke. Neti na Kinshasa ya une sœur Angélique ya Munianga. Soki azana problème même temps on a na ba 13 ans mona benginga. Manianga na lingina kende sika boy omoni ndenge nini yo. Muna atelinga mwa fufu na soso na olia nanga Angélique. Kende kaka ezana ngo bien. Muna seki akeyi. Soki na lobi ana sepi nanga te okende. Akokende te mo ngana zako yeba te. Que ba milliers tout na zaki ko vanda ba mikolo ba zaki ko yeba ke mwana oyo makamba lobaka. Yango nde esalemaka. Je dis je suis comme ça. Na kola bongo na ndako ya papa. Na kola bongo na ba ami nanga. Na zaki ko pesa ba score ya ba match. Soki malanga zo déplacer ke ko beta soki bitumbe ko zala na bi na ko kende te po bitumbe ko zala ba zonga na ba pota. Je dis na kola bongo sans que nanu basimbanga nanu na pasteur. Je dis na kola kaka bongo nazala kaka bongo na ba quartier na kendaka te na bomba mi. So na sali 6 mois ba finir par ko benganga prophète. Alors bilembo on oti ko pesa yango wana tangu Mobutu avant Mobutu aya awa na yebaka ndenge nini. Parce que tokutana kani awa na terrain. Na beta lisolo muke 2 minutes. Na utaka ndako nazokende classe en retard. Na utanga awa na institut oyo. Institut Malanga. Alors na ndako déjà na likolo wana na moni na école bana déjà à l'époque ba bimi déjà na église ba ko na sali au drapeau. Na moni kiza retard moko grave na ba ani wana soko kei ba ko beta yo lokola nyoka. Na lobi oyo soki na keme vie tetras ako sambwisanga les professeurs tetras. Mais esprit na kati ils ont encouragé nga kaka kende kaka. Olina na yela nzela moko tout droit oboyeli mais pona ko banga na côté li mwa kuna pona ya ko bima ba mona nga na musika te. Alors tant on a traversé terrain mes amis, je dis la vérité, chose extraordinaire. Bakose la nzambe makambo te poko kufa. Alors tant on a traversé terrain oyo, tant on a comme vers katikati na yoki lokito ya avion ya munene. Neti libu mundunda ya basoda ya munene to ba DC-10. Alors tant on a yoki mungongo ya avion wana, tant on a zoya boye sikoyo na gauche, na nord. Sikoyo na tali avion ango na moni groupe ya batu. En tout cas 1500 dans les 150 300. Groupe ya batu ba tambola n'espace. Ba tambola na makolobote mais bazo voler. Bango tout na niveau moko.
Mais Naliboso, c'était le vieux Mobutu. Naota la penza boye parce que j'étais déjà quinois. Naibaki Mobutu un peu en face. D'ailleurs, Mobutu aïbanaka trop. Alors, tant on a zo le kaboye, namoni groupe à batu, batu na tcheka ka batu nte bavie sakombi. Mais batu mongo musu ba rola e continue à Mobutu à l'époque. Tant on bazo le ka na ki somo siku na otala fallait batu babima na bandako mais batu babima te. Neti ngamo ka mutu na vivre le kwango. Alors, tant que Mobutu a comme un niveau, il y a dignitaire, il y a deuxième république, presque bangonionso. Mais écoutez, une aventure. Alors, tant que les calibos, tant que comme pour les calibos, on a musikate. En tout cas, 200 mètres, 150, musikate. Alors, tant que comme niveau les calibos, on a et là, comment que ça qui est pas nanga, net machine. Et travailler, ouah, makasi. Mbala moko na bendi eloko bango bazaki nango. Na yoki pendi eloko ye koti na nzoto nanga kubu na sutuki nzoto pe changer et nzoto nanga échanger banda jour na ti lelo. Dinenge bomo nanga makambo na yoka na nzoto bino boyo kangote. Ti na bando ken sikoyo tango full wana eleki. Nazaki kire nazotala tout autour pour ere poussana ki ere ba mama ya kala bazako netika 8h. Ba ko netika déjeuner na société. Fallait ba maman bazali fallait ba to bazali banda ta mutu moko te libanda mais nazo kama le kito makasi boye. Alors esprit e singa kaka na continuer ko kende n'école na banga te mais na bisa bino likambo moko. En tout cas boza béni hein makamango eza yanga. Alors voix moko uti na likolo tango nazo tala fulu na bazo kende ti kuna ba komi musika na telemika nazo tala. Voix moko euti likolo penza ebisinga oh pona nini otelemi otala kaka batu wana bazokende basalaka na bango kaka bongo na pays na bino place nyonso bamoni moto to mwinde ezopela bakendaka po ba manipuler ba travailler po batiraka ba force ba vivaka bongo yeso kama pona nini mais bayebaki te ke ngai na pakoli na oindre na oindre mutu moko na espace wana po bayaka koleka wa mingi bakani loko moko bayaka ko tirer awa mais bayeba kiteke na piéger bango sina oindre yo yango eloko ngana tiaki pa na yo yango bendi eloko bazaki na nango ayebisinga moni mokonzi wana akoko ya bokonzi nesili et puis abakisi phénomène yo moni ndengo so makambo so mona ko kanisa teke bato ba moni yango kaka yo moko muto moni yango bato ba moni te. Mais tant moko ezo ya dans quelques années mutu oyo moni na batu wana nyonso azana bango bakuya na malanga bakuya tina terrain oyo puis Mobutu hotel ma place oyo obende lié eloko wana est-ce que boyo kinga yango na ebisaka papa Mobutu akoya akotelema place wana yebisi pe ba amina nga yango pe yaka wana na banda ba comprendre et ça signe s'il vous plaît. Ba scientifique, ba spirituel, les assignent. Oh le président de la République a rien un village X, a côté ma place telle, ah ouais puis à telemi. Les assignent. Et ben na malanga ba ko se rappeler terrain oyokala, ils na pelouse de. Terrain mobile na pelouse de, mais place moko vers centre du maka pelouse. Ba na malanga ba yebi yango. Place moko du maka pelouse, eza place wana. Dia ipsa ngana usale lembo pona place wande pelouse wana e bimaka izaka secret nanga na ba mawangi. En tout cas, merci beaucoup. Tobeti Maboko. L'avant-dernière question. Merci beaucoup en fait pour cette opportunité. Je suis Willy Massosa d'Oreb Télévision. Nous émettons depuis la ville portuaire de Matadi au 615 du bouquet Canal+. Et je suis également le responsable de la plateforme en ligne Découverte Congo. Ma question est celle-ci au prophète. Qu'est-ce qui caractérise ces lieux considérés mythiques? À l'instant, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces lieux pour que nous puissions réellement palper du doigt de cette réalité? Merci beaucoup. Avant mon onction en ces lieux, avant mon onction à moi en ces lieux, je voudrais
signaler à l'opinion qui me suit que le vieux Mobutu Sese Seko, ex-Joseph, a été lavé ici à Malanga dans une rivière de la place, à l'entrée. Vous êtes passé par cette rivière qu'on appelle Nkamba. Le jour de son investiture, le 24 novembre, il a été lavé, si pas baptisé, je ne sais pas, vers 3h, 4h du matin, ici à Malanga, dans ces lieux-là. Et tous les vieux le savent, tous les grands, tous les avancés le savent. Moi, j'ai appris ça à Kinshasa et ici même. Avant de continuer, ce que je vous dis ici, j'ai écrit ça, j'ai mis ça dans les papiers et envoyé où? Au Sénat. Veut dire, le Sénat a ses dossiers à moi. Et mon protocolaire est ici, c'est lui qui est parti déposer la lettre auprès de M. Kengo. Il est ici. Les gens disaient, l'entourage disait qu'on va les tuer parce que c'est très fort. Il est parti et revenu avec respect, avec tranquillité. Ce sont des signes. Moi, j'envoie mes protocolaires au Sénat dire au gouvernement de grandes choses, mais on ne les touche pas. Et moi, on me respecte. C'est pourquoi je suis ici à l'aise, parce qu'on me respecte. Je suis un gars qu'on respecte par les puissants de la terre. Et un jour, je vous dirai encore d'autres choses. Journaliste à la radio télé communautaire La Joie, magazine Sango Panzani. D'abord, félicitations pas prophète, mais mon tour nanga est juste au mibalé. Il y a les bosses de question fermée de tobenga en journalisme. Est-ce que tata prophète andimaka na fumo kimbangu tote? Sera pesi na réponse na repé sa question msunasima. Oh merci. Kondima mfumu kimbangu. Merci, il fallait tout naka bongo. Mina munyango fort. Parce que Kondima, mon nom, je l'aime d'abord. Ouais. Et c'était un ami. Très bien. C'était un ami. Du makambo mingi na sala akiko idenga. Ok. C'est plus que Kondima. Voilà. C'est plus que Kondima. Oui. Alors, totalement, ma prophétie en tant que prophète, ma prophétie na yo mingi ezo ko se limiter kaka na malanga. Oza prophète ya malanga kaka to ba vision to ba prophétie na niveau national que international. Nane yete to zelango. Ya motuna ya musuke ezali. Oui, pardon. C'est très important en gros. Tout le monde a même la Bible, chaque prophète a toujours un message on zamba pe saranaye, apé saraye pour na robenda matoi que nos peuple bo sala bozo msaboy. Mais message on zamba pe segota beaucoup dans la keza nini. Yango ka. Bon, naza limité na malanga te. Naza na église na malanga te, na te na radio ya malanga te. Soki botangi discours nanga, je parle du Congo et du monde. En tout cas, on a répété yango. Ata mbala umbala. Dire neti bamalange ba ebi fond ya message nanga même pas. Entourage nanga baba kinois. Mais veut dire je ne suis pas limité à malanga. D'ailleurs na malanga je n'ai pas vraiment de disciples, peut-être un seul. Nana ba disciple ici et là. Mon message est universel papa. Et puis ngana ko benda batumato ete batika masumu. Ngana ina affaire. Je vais rencontrer le monde, je vais rencontrer mon peuple, je vais rencontrer mon gouvernement. C'est-à-dire, les problèmes qui rongent le monde, le Congo, eza nango kaka te ke o po bato basali masumu. Eza mboka na biso etambola bien te, non pas pour muta boy ko tambusango bien, c'est un phénomène spirituel. Un phénomène spirituel, c'est quoi? Nzambe boyoka malamu. Nzambe ya lola abotola pouvoir pa bakonzi ya mokili. Toyoki moni bakonzi ya mokili Nzambe azwa pouvoir na epo pouvoir ezaka ya Nzambe. Ezaka ya batu te. Pouvoir euta pa ya Nzambe apesa ngo pa ya batu. Mais comme na moment moko esalema na 1977-78 autour ya aventure na Sabino. Nzambe a décidaki
azwa bokonzi pa ya bato oyo babebisi yango bakoti yango makambo koboma bato komela makila kolia misuni ya bato yango nzambe amoni ke azokumisa malisusu te azwi pouvoir wana écoutez monde écoutez nzambe azwi pouvoir wana abotoli yango pouvoir ya mokili ezalaka na Congo ba intellectuel parmi bino bokende ko étudier yango ba président baza ebele ba roi baza ebele mais pouvoir ezalaka kaka moko evandaka na Congo yango boza komona Mobutu azalaki bongo Mobutu bazobange na ba président na ba roi na ba reine la grande reine du monde ba président boyoka ya ba France soki bakeke kotali na ndako akangi makolo na ye akoya na aéroport te baza kokute na canapé abeti phase boy ça va oui ba pesi pe bambote ya respect kofukama mais Mobutu tango akendaka boluka documentaire wana reine akendaka koyamba ye ndenge mosusu boye pe histoire Mao Zedong ndenge ayambela Mobutu c'est-à-dire pouvoir ya mokili ezalaka nde awa na Congo nde nzambe na génération na biso abotola yango mais tango abotoli yango akoti yango na nzete te ateka yango na mwana moto yango oyo azoloba na bino pona nini mwana moto yango c'est-à-dire parce que ça na coïncidence il y a un phénomène na mabele oyo na kosisa yango lelo te talaka Mobutu baki ko sukulai awa le 24 bosala banquette boyo journaliste Mobutu baki ko sukule vers avant tongo etana avant kende ko prêter serment na Kinshasa botambola c'est tout na Kimpese et puis il y a un homme de Dieu né Congo on a cité kombo na yete ye muto sala ki mission wana amema kiye ye muto lança ki muto sala kiye c'est comme pour dire ba Congo muto apesa ki pouvoir yango bomonaka na pays oyo soki muto alinga kosa na ke ekolo ani muto kote mususu bakosa na kaza ekolo nini mukongo oyo aka muyombe oyo aka mundibu bakosa est-ce que bakosa na baluba bato minene bakosa na bazaba Congo parce que d'abord le peuple Congo est sacré excusez-moi bato mokili na mokili pe to la kaka ndenge mokote bana mama pe bazaka ndenge mokote peuple mokongo Dieu apesa ye trésor bokonzi ya ye na bonganga na ye yango kaka esalinga na coïncidence ya lignée libota nanga c'est ça mes amis je vous dis la vérité et na répondre makambo yo nazo bino na koleka na sala 9 pages na tinda yango na sena izakuna merci merci en tout cas voilà merci beaucoup tokobi pratiquement na suka mais celui qu'on voulait donner, en fait, on veut donner la parole maintenant. Il n'est pas, en fait, n'est pas journaliste. Mais nous avons voulu l'accorder cette occasion. Peut-être qu'elle a quelque chose à nous dire. Voilà, monsieur, je ne connais pas le nom, je m'excuse. Vous pouvez venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, c'est Moïse Bunguena. Mais beaucoup ici me connaissent au nom de Prof Bomalo, parce que j'ai enseigné ici. C'est mon ami d'enfance, hein? Il y a des classes Lumbuki Mossi. On a fini la 2e année secondaire Lumbuki Mossi. Et puisqu'il n'y avait que le CO ici, il fallait faire les humanités ailleurs. Moi, je suis allé à Kinshasa et lui est allé ailleurs. Il est revenu ici et ça continue comme ça. Mais il m'a rejoint au finish à Kinshasa. Quand il dit qu'il a écrit au Sénat, il a écrit ça, moi j'en ai le preuve parce que j'ai touché ces écrits-là avec les accusés de réception, j'ai vu. Mais c'est mon frère, c'est mon ami d'enfance. Je voulais lui poser quelques questions devant tout le monde. Pour que ça ne soit pas personnel. Il avait témoigné que Mobutu avait dit Kouizavava à Jacques, Mawa qui est Pierre, Pierre, sont des gens que je connais. Malheureusement, ils n'ont pas étudié, tous. Et 3 onctions. Je les ai amenés. Quels sont vos liens avec les églises du Congo et les églises du monde?
quels sont vos liens avec le pouvoir actuellement et quels sont vos liens avec les scientifiques. Excusez-moi, moi j'interviens plus en tant que scientifique. Parce que la science, c'est grâce à elle que nous avons tout ça. Hein. Sans la science, les micros, on n'en aurait pas. Voilà un peu ma question. Et au finish, Beto Bana Malanga. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, nous les Malanga? Merci. Moi, ce que vous pouvez m'apporter, c'est ce que je viens de dire aux habitants de la terre. Mais vous en particulier, en tout cas, c'est question de votre volonté. Parce que vous êtes mes frères. Exemple, bandeko, ngai n'habite parmi bino soki mutu azali akokani na ngana bandoi. Ngazana bandoi ebele, bakoko ma 20. Tala bandoi. Na Kinshasa, même na Malanga moko azali. Mais ngana famille nanga, banies nanga babotaka, bandeko nanga babotaka minazalaka na ndoite. C'est-à-dire, famille bajeraka ndenge mosusu. Na makambo ya nzambe, na makambo tout court, famille bajeraka ndenge mosusu. De même, bato malanga nanga koyebisa bango teke boya epa nanga na ko sa l'église, ah je ne le ferai pas. Na sa l'église. Net bato malanga na tika bango libre. C'est comme ane moko boy na yaka ko propager une nouvelle, naka ko se présenter comme serviteur de Dieu awa. Ami nanga oya wuti koloba. Toko benge kala chombe bungena. Ami nanga oyo na ami nanga mususu. De naissance aussi, azana matadi mvibudulu muyadi Ranos. Alors tant on a ça la activité wana avant na zonga bango bakutani bango mibale. Babengi singa. Balobi nanga bilai entre guillemets. En tout cas, makamboye nango biso mibale tango to vandi na Ranos, biso mibale tango to vandi. To moni que tout re ko zonga na Kinshasa. Il faut te contribuer. Bon, malo, vous faites un transport, tu te souviens? Je dis, bango moko ba raisonnaka que master na biso eloko aye nango, tout retour na il faut te soutenir. Bango moko na senga bango te. Oui, en tout cas, na monaka ndeko. Ndeko faut se comporter devant ye bongo. Et puis, ngana za na ministère na Kinshasa. Na za na ministère na Kinshasa, mais na ministère wana ndeko na nga zate. Bandeko nanga bakendaka beglise na bango ba armée d'Isali nga batu bayela nga badim ba offrande basombelanga mituka neti nana mutuka sikoyo basombela kinga na ministère nanga mais bandeko nanga oya famille tant musoni na ndako na ke kuta saki moko boye sachet sucre boîte ya milki ba savon na tunie ya nini oyo ezoke ne pas ya pasteur, c'est-à-dire nga bato ba raisonner ba pesa nga batu mususu. Mais bandeko na ngape ba raisonner ba pesa batu mususu. C'est-à-dire ndeko na makambo Dieu ba tretaka ye na mo ba réserve moko boye. C'est ça. Bon malo atuninga lisusu likambo moko. Oui, relation. Bon. Relation, je veux dire nazana bonne relation. Bonne relation avec les églises d'abord. Relation pas dans le sens que nous travaillons ensemble, Makambu. Pour vision à Dieu, et sa vision à Dieu. Mais bonne relation dans le sens que la révélation, je ne sais pas si un homme de Dieu l'a déjà fait. Document nanga oya makasi oya onatinda ba lettre nanga ya makasi onatinda kana gouvernement. Natinda ka copie presque na l'église nyonso ya Congo. Ba kimbangiste, ba catholique, na ba direction na bango natinda même na Vatican, s'il vous plaît. Natinda ka ba lettre même tina Vatican, en tout cas l'église ya minene nyonso boyebi. Chaque église a na lettre nanga na bureau na ye. Relation na sens wana. Mais le quoi donne mission mon côté. Lien neti cohabitation na sens vraiment que tu partager makambu non. Mais na une bonne relation, c'est-à-dire nana défaut moko boye pour vous. Na kizaka église de. L'église nyonso o invoka Nzambe penda wasala likolo na se. Na kizaka yete na mona kango ka izaka église ya Nzambe et puis net na respecta kango. Mais relation comme telle, non, moi je protège mon ministère.
nazo protéger ministère nanga na makambo oyo nzambe apesanga na ko suyer yango te. Exemple, ça va vous blesser. Ça va vous blesser. Exemple, ngai nzambe apekisanga na sambela ka mutu te. Bato ye atinda. Parce que mokili ndenge ezali nzambe atinda bato no. Na Bible tomonaka bato nzambe atinda no. Na Afrique toyebi bato nzambe atinda no. Mais ngai nzambe aloba bato wana nakoki jamais ko sambela bango ki na fukami na sambela mutu wana. Oyo mama abota. Voilà par exemple. Si on a aucune place te ba sambela ka mutu comme neti Dieu. Non, bato bazala ka banzambe. Bato bazaka na bango banzambe, mais banzambe wana non pas pour na ko résoudre likamba mokili. Likamba mokili mutu moka ka résolve kango nani? Nzambe oya sala likolo nanse. Pour Jésus ye moko bakanga ye ba beta ye fimbo ba bomiye. Et puis Aléli, mon Dieu, pourquoi? Mati abandonné. Simon Kimbangu bakanga ye 30 ans de prison. Aouzela nani a délivré. Nzambe yango na Simon Kimbangu, na Jésus, na ba prophète ba ebisaka nga. Il faut yo osambela kaka nzambe oyo biso tozaki ko sambela. Pour Simon Kimbangu ne priait jamais Simon Kimbangu. Jésus ne priait jamais Jésus. Et Jésus n'était pas chrétien. Vous comprenez, c'est-à-dire, merci Bomalo, ça fait que c'est difficile de travailler spiritualité na église. Pour na makambo na pour na bangaka. Pour ngai nazali envoyé. Na koti école moko songolo te ba préparer nga. Neti na bimaka ka bongo na kutana na makambo. Exemple nga bo mwana na nga nyonso, enfance na nga nyonso. Ezaki na batu moko ba ko landanga partout. Même dans la classe, ceux qui n'ont retard, quand on a terrain, ceux qui n'ont retard, na zobanga. Mon ababimeli na uniforme. Neti ba amina, ba bisinga ko banga te. Ba ke ko tika na tina porte de classe. Na koti na kepe na vandi. Ba beti ngate mona bango na libanda ba yoseka ba yebisanga moni ba beti yote. Bili na kola kaka bongo. Ceux qui Ousmane naza awa manzambi. Akoyebisa bino ke ngai nazala kita msu to solo na bango. Mais mutumuka uti musika zoyati apesi biso mbote. Tanga ko ke na sima na bisi bango maka mutu wana alobi mona ba paniquer ba lobi oh mais mutu wana biso to moni ete vini na kola bongo. Mais na kola na drôle. Sikoyo ki drôle wana na ko ke ne ko sangisa ngo église abatute. Relation avec la science. Oh, j'aime la science. Parce que Nabiloko Misato on atangi les 3 pouvoirs ou 3 onctions. Ezalaka moko ezali gouvernemental. Moko sacerdotal. Sacerdotal eza bonganga nzambe neti ba église, ba religion. Mais bato ba religion mingi ba benga kango pouvoir spirituel. Non, ce n'est pas spirituel, c'est le pouvoir sacerdotal. Il y a Misato eza société. Babenga ngo pouvoir scientifique. Alors, naza scientifique dans ce sens que na comment livre. Bomalo atanga livre nanga moko le Congo face à la 7e civilisation planétaire. Bomalo atanga ngo livre environ 300 pages. Là na zongi pour dire que je ne me limite pas à Malanga. Je ne travaille même pas à Malanga. Alors, na comment le Congo face à la 7e civilisation planétaire, livre on est dans Sénat s'il vous plaît. Bon comprendre na travail. Alors na scientifique, c'est-à-dire na salaka makambo nzambe oyo l'église musu basalaka te makambo ya terre tenir likambo na ngote. Moi je vérifie les choses scientifiquement. Exemple, Mobutu akoya awa ko telema awa. Ayepe a telemi. C'est proche à la science. Ba document bon OK. Document nanga moko na document nanga ya munene na koma partie ya liboso. Na comment ba loi fondamentale. Ba loi fondamentale. Parti nango ya mibale, loi fondamentale, c'est relatif au gouvernement. Parti nango ya mibale, na comment société. Kuna na développer science, na parla architecture, ndenge Dieu envisageait que monde ezala
Congo ezala, pourquoi pas Malanga? Et une nouvelle prophétie, hein? Malanga est la grande ville. Une nouvelle prophétie. Bonne note à mon amotema. Malanga est la grande ville. Et puis, Malanga est bimisa muta kutambusa République démocratique du Congo. Bonne note à nous. Et que salima avant ngana kufa. Je vous dis vrai. Et puis bakondi tango bazoka makambo yo bayebi ke za vrai po bayebinga. Bino nde bayebinga te. Mais bango bayebinga po to komanaka po to salanaka makambo. To lakisana ba force. Bango nde bayebi force nanga. Bino bayebi kaka na za mwana manieto. Mais bango bayebi oya za eloko ya Nzambe. Et puis, vous pensez que vous avez un mutuka na keishu na kokende na kufi babominga. Vous pensez bongo te. Na Vatican yebi ke eza bongo te nga fona vivre na sala likambo moka munene et ko répondre bato mokili na ba congolais likambo ezo tungisa bango. Eza likambo ezo tungisa bino. Eza likambo ezo tungisa Congo partout. Yango nga na yeli. Na ete po bongo la mitema. Ça c'est pour les religions. Ngana yeko bongo la système. Je viens pour transformer le système, pour créer une nouvelle ère spirituelle. Naye kotombola Congolais comme valérer sur la terre. Et le kumu oyo États-Unis a dondwa kanango des années. Izaka le kumu ya Congo ba botola biso ba yiba biso. Bobi basala. Ba eko ba koko na biso. Ba ke po ba exploiter eloko ya die na moyibi. Ba mona ke eloko wana po vivre, fo basala nini? Bazo ba noir, bazala ka kone pe ba noir ngo ba bantu. C'est pour dire que muntu azaka cher. Et au cœur de muntu, c'est congolais. Mais ba congolais ba yebake au cœur du Congo, c'est le Congo. Mukile Salima Bongo. Merci. Merci beaucoup. Ba président baza ebele. Ba roi baza ebele. Mais pouvoir ezala kaka moko evandaka na Congo. Pour Jésus ye moko ba kanga ye ba beta ye fimbo ba bomiye. Et puis aleli mon Dieu pourquoi Mati abandonné. Et le kumu oyo États-Unis a dondwa kanango des années. Izaka lokumu ya Congo ba botola biso ba yiba biso. Yango bomonaka na pays oyo soki mutu alinga kosa na ekolo ani mutu kote mususu ba kosa na kaza ekolo nini mu Congo. Pour Simon Kimbangu ne priait jamais Simon Kimbangu. Jésus ne priait jamais Jésus. Mais ngai Nzambe aloba batu wana nakoki jamais ko sambela bango ki na fukami na sambela mutu wana. Oyo mama abota. Moi je vérifie les choses scientifiquement.